nga ba orchestre yana nyonso olobana na sepela nango eza ba orchestre mboka mais Bill Clinton alongolanga posa obeta na ba orchestre c'est parce que na ko bien bon musique eza goûter pour afutanga bien musicien to futi ete andimana ka te po ba musicien ba bata ba charge ba bata mambo belé o est important ba personne de valeur na yo na musala na yo Bill a valorisé musala na nga donc apesa nga valeur na ndengo esengeli. Si aujourd'hui je suis mal en Kamba, c'est grâce à Bill Clinton. Sur ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonjabas, il y a 001 Blague télé là sur le biso Marambéat. Victoria Télévision, Victoria TV et il y a pas mon papa siga, il y a pas ma na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continua. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, il y a bien Sida Bilé la confirmé nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé la ndenga ilusa. Victoria certa. Amen. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria Télévision à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme riche. Eh bien, je suis là accompagné de mon artiste, donc invité parce que ça l'a bien. Maya Kamba, le soliste de Bill Clinton, avec lui qu'on va essayer un peu de parler. À vous tous, donc restez vraiment branchés parce que dans cette émission, Makambe Bela Koso les alliés. Encore une fois, merci à Pia Mbemba qui est derrière cette caméra. Merci au boss de cette chaîne, JB Koumalouta, le vrai pétrolier Nakata Dallas, et aussi à un bon tonton d'Ottawa, le tonton Marco depuis Ottawa, mon tonton à moi, et au mouton à la poche, c'est caca. Voilà donc bonjour à vous et encore une fois l'évangéliste Edo Vangawete depuis Finlande. Merci beaucoup papa pour la prière nayo. Mon vieux Claude Tongo depuis Bruxelles, vie privée toujours, vie privée toujours. Voilà dans la main à Kamba tête Solanaye, l'artiste de mon pays. Bonjour. Oui, bonjour Jemima. Boni. Oui, bien gros bébé par la grâce de Dieu. Calme mes alliés donc peuple vraiment. Un mot là-bas, téléspectateur au hôtel parce que moi on peut caler pas là qui n'a un mot la plateau là quoi. Ouais, mon angezali, bonjour, bonsoir. Bah tout place pour l'anga bah téléspectateur tout. Il y a site oyo donc ma kamba yo nazali. Na bunga yo ndambo mais nazapo makambo bandi siko na Tshenzembo. En plus na la centre culturel donc ezo singa fona zala na betambela. Batuba mega kochanga maboko pour la centre culturel pour na Rosal Samboka. Donc c'est ça. Otinde mon album. Na tienze mbodo ezaka tube et maka tube. Na wapi na orchestre ni pas Bill Clinton ou bien ndenge na. Non pas Bill Clinton, toujours nazaka pas Bill Clinton akenda wapi. Nazaka pembeni na ye donc. Yete yo kana na biso bien bon nazaka nga pembeni na ye. Accompagner nga maltraiter ba ministère. Ezana ba orchestre msuba kenaka poto mais ba maltraiter ka bango. Mais au moins on bien mais vous avez quoi na stand-by ba répétition bo salaté ba concert bo bétaté artiste à vivre na mo ba déplacement ba œuvre suko au toucher point moga bien olobi nga na betaka na nga bien ba o considérer penga mena to na stand-by ti biso to uti ko travailler mingi na année passée petango to na moment l'élection so za na kinité to betaki mingi na Durba Uganda to betaki kutu tina Éthiopie biso to betaki concert to yako succès na Bumba na campagne à Jean-Pierre Liaou donc to betaki mingi senga to pema kokto ko kepe voyage bikende la te mingi bakenda ba voyage bazonga ba bazué le côté ba ke voyage producteur akimi bango yango moni
biso za orchestre mikete Bill Clinton ayebi nenga ba signer contrat liboso ba mikolo ebele pe liboso ba leader ebele 5e génération donc côté contrat ayebi makamba contrat on a raison bo diembeli parce que ba yo lukabino te biso edenda sa ba simba ngo ebeti partout eyeli biso pe ba contrat partout na minute angolais na posa Bill Clinton makasi pona edenda sa ba simba ngo yango moni donc tozana na stand by tozobongisa na tobetaki bakala kodia soto sisi kobetaki bakala kodia po toana long voyage tokende tokotourner bakota ba Amérique wala donc ezosenga fo totiki loko moka makasi na kini donc toza prêt pour na okende ba voyage donc na sens wana mais tozali après ma répétition omoni maladi moko eza na musique congolaise jamais mutako ya répétition bana tongo tipo quoi eza maladi répétition par répéta pendant 4 heures du temps souka ya répétition ezalaka 6 heures du temps peso bosa répétition bongo fo boye babo travailler pour nani mais toko ya kaka répétition chaque jour te wana comme folie. Et comme il faut dire que non, ce que les artistes, il faut qu'on fasse comme un casse dans la forger et la mère de la. Mais c'est ça non, c'est comme vous répétez à tenir. Bien. Ils sont en classe tout temps ngo bongo tena ina. Oko ya lelo, tout le monde a boyé na classe mbamsu ba pesi no pe ka court 30 minutes ici na. Vous comprenez? Je me suis boyé ba ça no dicter ka ya pamba. So bo si bokei si ba korjo kei o kezonginda. Ah, est-ce que quand on a utika classe? Pourquoi basaka bongo elikolo bate sozo répéter banda tongo ti pourquoi elikolo bate que ozo sala suini non donc ko répéter chaque jour elikolo bana monte ko bangonde baza danger o biso to lali non zo Bill Clinton aza mutu oyo abundi mingi na musique ya Congo zo comprendre a travailler mingi donc azana droit l'air moko to kolisa pe moi style to changer bila beta mingi na mindele to betela mingi mindele biso to se communiquer mingi na mindele to kenda mingi na mindele mais malgré bokomika lokola Robino Munzibu trop de générique comme on dit comme si ba musicien mo kaka ya ba générique c'est ça mais biso toi ba showman tout ça ba toi générique Bill Clinton azara chanteur te un showman o mindele ba benga les rois du show. Non, peut ma bête peut ça public ba générique. À pouvoir que aza artiste a beta rumba Claudine Lonzokati lelo ça va. Ka ya ngwana makoti. A beta la mwasi na enzembo mutu ali boso lelo carton. Donc ya ngwana bo diembele on ba œuvre ya ngwana. To diembeli te ba œuvre ya ngwana elesa ka biso ti lelo. Voilà. Faut œuvre loba na place à maloba. Voilà. So papa lelo papa Lutumba misa so album te mais so ba tie na ba jeune ba na succès lelo. Voilà, salutations à l'homme du milieu, Dani Mouyenge, depuis Paris. Hein. Donc, mon frère, merci beaucoup pour la soutien. Voilà, abonnez-vous massivement sur Congo Victoria. Voilà, modèle de Dani Mouyenge, l'homme du milieu, Balobi, Shirlène Ngoma depuis la Grèce, ma soeur chérie. Je t'aime beaucoup. Et encore une fois, Alpha Lutumba depuis Paris. Voilà, Zana Maya Kamba, artiste, donc tu vois, Zana Maya Kamba Boye. Ane chanteur te mais ane moto lindanda toko kaka lindanda ndenya ko palola peut ça plaisir na ba tout obolingaka biso partout dans le monde encore une fois to lobaki na musala oyo toko sala toujours musala kitoko toko sala que makamtu elekaka toujours na ba très bonnes conditions très chers téléspectateurs le temps que ma kama abongsa soki babenga ngoni soki pe singa soki pe nini nini fil cordé soki fil corde soki nini voilà, Eve Luson sous ma soeur depuis Londres, ma maman chérie, de gros bisous à vous. C'est là que l'euro baton au béton va ningani va bouger. Et l'euro wana oyo edenda kasaba simbango et puis l'euro oboyiba nani prince d'Angola.
Pia. Merci beaucoup, Pia. Vraiment, merci beaucoup. Et ça, la plaisir de tenir tout Oyo. Vraiment de partout. Vraiment, comprenez que tu as vraiment donc, hein? Moi, ambiance Morobo. Et puis, voilà quoi. Donc, tout de partout. Vous allez brancher la Congo Victoria. On a bêti. Et Denda, Kassamba, Simbango. Et le Morobo ambulant, comme prince d'Angola, Albake. Bobino de boyiba krinae. Ebi krangot. Boyiba kangondenge nini. Prince d'Angola, est-ce que biso to boyiba écrit? Il y a ça la écrit. To yiba écrit te weda biloko bilie moka ya nango na rep. Je te répète boyo kana na crime ko boy boyo kango. Biso to yiba écrit edenda na ndeni. Juna momba fuku kalabwa ka bidenda. Denda dendisa denda. Est-ce que bino boye bibi denda? Donc ba musicien, ya on a ba musicien faut ba zonga classe. Et ça manquement aucun de classe ndezo sala ba musicien. Dabino tu boyiba nde juna mba. Biso tout oyiba tes inspiration tango ya kaka. Et ko ya ba malobe kokana wanango. Donc dans sens où il y a besoin de forme biso de besoin de forme. Oui que mais comme ba o se fanta trop que non, o beta solo kitoko yo ba betela kayote, o beta kana ba étranger, ceux qui na ba malien, ceux qui na ba nan o. Parce que tongo lo ba bongo, selon yo, tu te dis que non, s'il faut classer pena ba meilleur soliste ya mboka sinde batanga ba flamme kapa ya ba ko classer pema ya kam. Bon, on a déjà na relève. Na déjà na relève, déjà na komoko ta déjà na classement. C'est parce que na beti déjà babiloko oyo est confirmé net na beti loko lokwa babenganga écriture JP Kiss mtapesa JP Kiss da grand ingénieur de son pour appeler combo foza na niveau on a biso ngana bango différence eza bango bafinga ka biso na musala na yete loko na beta kyo. Avion na linga ngomi. Inspiration avion o et là quand on attend on pour yo em sublime mo créer rapide parce que inspiration est là quand on temps on met la diamba o meli moi whisky o sali mo loro boye inde inspiration ya créer là bon nga en tout cas naza musicien mo ti lelo na kamsa rabatu na mela masanga te na mela chimbok te na mela diamba te même 20 au bat ba mela la communion église et ko taté na monoko na ngado na naturel naza sona pembe na baninga na ngatango balimba mela likaya. Mona te master yo ko limbisa biso longwa ma pemeli biso to melalikana na melalika te donc ezaka sona bani ko travailler na butu na kitana matabilo ko yaka donc eza bilo moyela nga na butu ba 4 heures na bana travailler ba na ba 0 heure 4 heures nde nazwaka idée avion donc yango no mone pesinga makam mais comme ba ko umele pa ya Billington au mona ko ndé carré comme kufa nango ya mwana oza sollicité pas hérité watana be apesa ko combien. Bon, héritier Watanabe a pesé le côté. Bon, et ça a battu ba olo bake na koti héritier to na lina kota. Non, ils ont fausse information. Nazana nga toujours aimé na Billington. Nazala ande na ba ministère héritier Watanabe mingi. A plus ka yete nazana ba ministère BCBG, ya maison mère, ya Fali Poupa, ya Viera so Ferregola. À tout moment nazana bon. Ne tiri tinzele. To benga na téléphone to kuta na rato zalaka. Siko ba na koti ba Ferregola. Po batunde bamona nga na kenda répétition héritier Watanabe yango babaki kina ina kota pe po bamona nga pe na otambola na Bercy. Donc dans sens wana. Voilà, merci beaucoup. Donc on a battu surtout au Bota la biso vraiment de partout na linga bino ya trop encore une fois balobi Charlie Sibou le prophète de la sape depuis quelque part. Je fais des gros coucou bino to bolinga nga minga pe na linga bino mina lève no moi trop. Voilà Maya Kamba.
actualité ezali par rapport ya ndenge ba manquer koko na yo hein c'est-à-dire ouais ranson c'est un koko non parce que yo zala Bill Clinton mais tant que bino sko bana ya Bill Clinton bo fanda bo tala ba un jour bongo bo lo ba que non eza faute ya ba bana o ba longo ka avant c'est-à-dire ba faire rigola ba héritier watanabe ba Bill Clinton de ba leka ba émission ba finga ouais ranson na ba cri na bango que non bisoto bana ki kolona nguba bango ba yeko bisoto qui tu vont ya haine ba msusu kuno ba cri ba boka kana sko da manquement et fungola ki porte ouais ça que ba tout pas comme banquer ouais na madame na ah eza nango lokuta ba Bill Clinton mokolo moko bafinga mwasi awe raté bafinga mpe we ranson te guerre à musique ezalaka ndenge wana batikala ofinga we ranson te jamais donc j'attends musique ezalaka ebanda kala depuis sera ba grand calais tabulei na franco basala grand guerre mais na ndenge musique tabulei na franco c'est que nani tabulei dara mwana franco na musala non tabulé azaki mwana franco te basalaki guerre donc toko banini eza polémique ya musique elekaka nango polémique ya musique mais mwana nga na bimisi te eleti ye que bimisi mwana abando fingo na musique non na bandako tomona pe papa na bana babebani ezalaka nango le linge sale au sein lave en famille mais oye comme lelo eza malamu te un chroniqueur do finga leader munene bongo pacho RF pe foza na niveau pacho na mboko émission ni na malamu asasala asala émission na chaîne nini pacho chaîne na nini chaîne na bango nini hein wera za grand non na mboka ope wera salisa bato wera bokoli ba shege abani ko bokola ba shege na nini wera ambassadeur de la paix soki ba shege ba sel mobulu na zando donc wera son na salisa bato ebele dernièrement ezara na nini je crois na ba 2001 donc ezalaka na ba 2002 ba 2002 je crois 2001 si je me trompe pas we ranson azana na voyage mais même pas takenda otsa calme na zando babiso we razate to mona mwasi na même pas ta ya ba chape ba pe ba basala eloko minene eloko ya sala gouvernement ko sala ngote mais moi c'est artiste ke sala ngo non faut za reconnaissant we rasala minene na mboka o pe we rana mona rana afinga mututi nanu afinga mututi gana na mona ya afinga mututi na TV ana mabena ya za mutu asanga mabete masala pe bolamu so il est le biso to ba maya kamba grâce à Bill Clinton so Bill Clinton c'est grâce à we ranson donc faut que zong c'est là mais we ranson baba misene ba beta ba na ba 12 na ba beta ba non 12 wenge za style ya wenge eza ndenge ka eza style na bango mais faut pas ko copier ba biloko mususu oyo moni keza malamu te net ko finga mutu loko awera afinga wera sala kinini pacho ofinga wera son pourquoi eza biloko mabe faut kotika bisalinga na prison bongo batnos ba ole bakala msuku na o inane msu 6 mois msu boye non inane te 6 mois pété o est important place afinga ki aleka a s'excuser le kandeli mtana prison bon mukolo o ba okatela embano na ye ba okataka mbano ate yo loko finga ki photo katelo boye na boye soit futa amande soki amoni ke mbongo afuta amande eza te asengi pardon esili voilà pardon c'est une puissance qui libère donc c'est ça mais jusque là ce que ba ka mo pena ko senga pardon il faut ba les caméras ce que senga pardon panani c'est ça le problème soka ke soba sambit abakete bolimbisa ngai na ezakaka naza mutu abungaka esili wera pas arane na motema boboto silence ya jibe mpiana yo mona onde parce que balama moté komi jibe pa nazo réagir te lo comment te donc calme bon we jiba lobani jibe te muta finga ki jiba lobelo kota et Pacho quand on voit Pacho on voit devant derrière Pacho on voit jibe mpiana non lokuta okoza lolandaka mutu me mutu ana tindi yote mutu ana ko wanga na penga na tinda ki yote donc Pacho aza mutu abungaka ngapo nanga nosinga na viwera alimbisa ye azaka mutu donc on a koloba ngwana owera aza grand non mboka o aza grand prêtre donc aza mutu faut respecter mingi et au sala bien pas tu souka reconnaître que sala mabe poete ape baninga mususu donc c'est ça voilà donc le temps que Maya Kamba abete la biso ba style o ya bete ki na ba étranger parce que babi musala o ya bango o esenga ape moi concurrence wala ko pena ba pa libana bu bete pe musique et ça la rappelle bien échange culturel et tout ça les chances culturelles pour nga chaque fois chaque semaine chaque mois na beta na étranger donc et ça la bien net on a auto beta na ba ouest africain na beta ke logo mo
Tango, yom tokinda vers bango bango balukaka. Bon, ils ont copé à la place de la centre culturel kuna, mais étranger mo baza tam susu bana nzembo na bango moko megana ko cha partition donc dans sens wana. Tokuta na kuna na ba al de la Gombe na ba Wallonie de Bruxelles donc c'est ça. Oui, mais comme on dit que au chanteur bien na émission Anthony Koko samedi. Mais c'est comme si ou mais pas big ozo bomandé carrière. Donc comme on a tellement comme mon soliste na e abana ko beta solo mon leki ka inaperçu. Au moins temps au peut-être ngomo na bepé au koluka pe que c'est moi mon état maison mais wana. Au longol pe makaba, ozu pe place à makaba na maison mais. C'est possible. Bon, ngaba que c'est un nyo solo bana na sepela nango. Ils ont orchestre mboka mais Bill Clinton a longolanga pour ça obeta na orchestre. C'est parce que na bien. Bon, musique qui est goûté pour foutanga bien. Musicien to fouti était en dimane ka te po ba musicien ba ba charge ba ba mambo belé. O est important ba personne de valeur na yo na musala na yo. Bill a valorisé musala na ngado ka pesa nga valeur na ndengo esengeli. Si aujourd'hui je suis mai en Kamba c'est grâce à Bill Clinton. Na salinzela na pe na batu na formé bana na osala ba centre culturel mais ba guitariste ya ba orchestre msuba kenda ba poto ba ganga ngana zana mapangu na zana mituka oyo ya butu na mapanga butu o to mona raté mais ba sa ke lo côté ngana préféré maele na ngana kabula ngona ba ba mindele moko bazoya awa bientôt na mois prochain pour na kaka centre culturel na ngato kena ba ona bumba to tie ba tie libanga bumba wapi bumba ka moko ya province kuna mbandaka. Yo sukoda wabande mona nkoko lobeso nkoko lobeso ça va na préféré na bumba pour na bumba Bill Clinton a présenté ga bima ya kamba yeyo na kiti si avion baleli babina to mona avion kiti na guitare te o eza miracle yango na préféré ki na signe reconnaissance na tia centre culturel kuna pona ko laksa bana bumba musique ko laksa bango comment batanga solfège donc to memela bango pe musique ya mukanda. Donc c'est ça. Na banda ki idée wana mais awa na zuma à l'aise. Bondo ke comme dit na butu ba ye na butu. Mais yepe kota bondo ke ngonde odil lenza odil mwasi nzamba nzima biso ye na butu ko kutanga yepe kota kaka esa. Mutu ye na butu moni ese ko za makasi. Ngana mona taki mbango. Soko ye mutu akala oyo kutanga na lati bilamba dono kanga yo. Donc bayaki ba kokite yango taki mbango lobi na sala ngona nkuna awa na oyo sala ngosima. Ngana mona taki mbango. Na yibaka te na zwaka mwasi ya batu te mwasi ya batu na zwaka te eloko batu pe na zwaka te donc pose wanga eza pasi okoka te mais kamba tozo chuter na biso mais na lingo c'est ba œuvre net ya ba artiste minene o ya kala ba papa Luambo ba Feta Boulay ba Fenani ba na suba nganya ba kali ba madilu na ebité yo moka sélectionner ba solo o ebetaka na batango kala o ebinisa bato ba sepia nango parce que pour ça la plaisir à mon boss JB Kumalu le vrai pétrolier na kati ba Dallas wana pour ça la plaisir encore une fois vous avez rappelé Ebele Jacques de Vibra depuis Londres ça plaisir maintenant to ko bete ko to mo chuter pour a rappeler kala minte mano kamo ko ya mbula ya danger beta poto clôturer na biso wa na ete so beta poto clôturer ouais na obeta babiloko o net na obanana na partition papa Givano soliste o kombone za Givano abeta chanson mokolo na kokufa.
Lutumba pété, papa Lutumba moi loma papa Lutumba ba sepela. Donc motema ya d'ailleurs olenga depuis Corneille et Son. Qu'est-ce qu'on m'a mona ba série na biso. Ma copine ebit ba série na biso. Voilà moto comme na suko bike et c'est pesanga parce que mi sapia wolo beta musala no kitoko. Ce qu'il faut otika la pena mutu so bite. Ngama nkamba ata lelo te so na otika musique, na otika guitare na o na otika lango pena mutu tel, otika na. Bon, ngara préféré na ke kaba guitare na ngane papa Lutumba ngenda otika la président de la République. Oh, Fachi T'es président de la République sortant. Bon, tu es bien, on te sourit aux ala. Il y a aux ala, t'es pas qu'on a ton dimnandimité. Olinga politique. Oui, na linga politique. Chaque jour, on a l'information. Donc, na linga politique, net actualité, ça, Dieu mindonga la magilobi donc. Lui, mais sous condition belé. Bon, on est en makambo aussi là, na politique, ça, mon politique. So, ba bengo za muta politique, donc politique, ça, monde à l'okuta. Donc, avec le temps, ego bon anango. Est-ce que vous êtes d'accord pour 100 jours 100 jours, mon est bien. Bon, tu es d'accord, tu es comment? Tu es là, tu es là. Malgré 100 jours, difficultés dans l'amboka, tu es là, tu es là, tu es vivre quand même. Tu peux pas aussi m'amener tout kabali, tu peux pas m'amener la paix basi bali donc. Tu es là 100 jours en koka. Nous sommes tous tika eka na nzambe po mboka ezana libulu. C'est mboka donc par terre. Donc, il faut réfléchir, il faut quand ça balar, pour na to banakolia, to banakomela, to zongela ba droit na biso donc c'est ça. Voilà mon vieux Augusto Moukadi, hein, le maître depuis Paris. C'était ça ma copine. Eh, Odile Manzaka Mwasinzambe. Na évité votre comme la souka, bah personne au programme na yo. To ba no ya big tonte ya yo moko. Pour la minute comment le quoi moi la mora mawa yo mon kaka. Ba programme na yo, ba déplacement na yo et puis numéro au 20 staff hein pour que ça la bien quoi. Bon, pour ba programme na biso ya groupe eza que tozana na studio, to concentré. Leader fala que ne poto que ne mbangu akende sora ka zongi nde to continuer générique na biso to tika ngona kini poto kende tourner pona ba projet nanga o ya centre culturel na ozela mindele ba ya to kende na Bumba so to ke na Bumba nde tangu bango ba ke poto tangu ba oya to salimba mo ONG na centre culturel avec bibliothèque ko laksape ba msuba na difficulté ko tanga ko laksa bango alphabétisation donc ko laksa bango musique dans combien de notes donc qu'est-ce que la musique donc pour apprendre ba jeune musique na Bumba projet nanga ya ngwana pona ba staff nanga o bazana poto tant ko soutenir nga yango na posa ya mutuka te na sengi bino mutuka te na sengi nda côté na sengi bilamba te na posa ba matériel succès belé pa bigitol me makolo kaka ba moto kaka te menga na otambola makolo na minute o na otambola makolo me nazanga kufa nzala te naza pe na mo eloko na nge kotela ngambongo naza na mutuka na nge bulaka air nyonso ekotsaka mbongo naliaka na melaka pe na ba moyen de transport quoi ba moto ezali donc ekenda koluka mbongo pona vivre quoi na mekata kolata na saka na nga matolo na Tony Koko vie na ngo ozawapi na lemba makambo wana mais oza pe ya koseba parce que émission pe fungoli pe émission Tony Koko fungoli oui émission ne fungoli nge yela nga kutu ba contrat au moins batum soupe ba bengia tona posa opesa biso misebo au moins na poko pesi bandi marapeti nga na opesa bango makambo ndenga Tony Koko azwanga bima ya kamba zala awa ozala invité permanent à émission nanga lelo naza respecté partout pe naza sans rancune afutaka nani Tony Koko nga futanga te mais RTG futanga mbongo ebimaka RTG futaka oui salaire nanga ebimaka chaque fin du mois na zwara mweloko voilà numéro na yo numéro contact c'est 00243 89 66 48 581 00243 89 66 48 581 donc on a na posa nanga soka benga na numéro wana ako zwanga me na WhatsApp n'appelle te soka benga na WhatsApp to komelinga azwanga donc pour la salutation nanga
masa nanga rigen mpaka na France abungi azomona na te na yebite zanini ozoyoka na te na yebite Jiclin Chouabelo obungi mais nazomona na Londres Natacha Paradis moi c'est pembe éclairage public à Londres Cacharel Cash na Londres moi c'est na taille ya Ngombe Ferrari Confort na Paris donc bino tout bambote donc obo soutenir nga na musika pe fe na ngai o asombela ngai ampli o ya guitare ya kozwa ngoti ampli o maze mumpunga na Londres ve pozo yoka na TV yoka na ko sala bien hier atarati maze mumpunga ye akabaka atalaka te en tout cas place à Nzambe abatela ipa pambola malgré to kutana kala ozaka vient nga donc toujours ozana motema nanga pe na bosanité vient nga Jano Pétrole Lincoln na bosani suste guitariste munene ya mboka oyo ya biso na kombo ya Alain Makaba oyo alobaki ke ozana relève to pesio pouvoir merci bon Marc Aouz oui Marc Aouz ici aza frère nanga na sepelane mingi c'est courageux donc aza courageux pour aiba obetete mais courage kaka odile manzaka moi si nzambe donc nde na banyango boye na okenango lobiti na RTGA mais yebika genezala Marc Aouz c'est un frère pour moi c'est un courageux pe abundela ka orchestre na bango mais voilà donc merci beaucoup mais comme on a désannoncé mais tu l'as moi sombre ya c'est peut ça la rabat bien va comprendre que tu es soliste sur ce plateau voilà merci beaucoup à vous tous qui étaient branchés scotché sur votre émission Congo Invité micro libre sur Congo Victoria télévision ngalinga bino mingi moi boyo kan ça la bien merci au boss JB Kumaluta le vrai pétrolier nakata Dallas maman Miline Zemba motema à tous pepele à Metolo maman Likelemba merci beaucoup à un bon tonton aussi un bon tonton d'Ottawa le tonton Marco depuis Ottawa merci à l'homme de Dieu l'évangéliste Edo Vangawete merci papa pour la prière na yo bozaka belé vraiment ya dadi ma bibi mokoda double commune merci ya davant Toulouse de Boussal mon vieux soutien à la toujours Kitoko Raissa Samara depuis Londres Louison Elanga depuis Paris wana ba staff nanga boyo kapele de Dersaba Simbango c'était Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise Vélan vous allez vraiment branché merci à Pia Mbemba on se retrouve déjà prochainement parce que bientôt là Mboula Peno ko kwea na Congo la MC Bino et ben ma casse on se retrouve prochainement merci beaucoup. Zoyo Kango sur la Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001 blague télé là sur le biso Marambia. Victoria télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continue Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bile la confirmer nana roboya quoi. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bile na ndenga indusa Victoria certa. Amen. Tchiki